ba meka na kingula te biso za tozotala biso za pena tozotala donc keba yo Savanien Pichu yo ezo lokote na ko beta bale simbite ayena ndule yaza na niveau ya kingula ta ko beta lisolo ya kingula te kingula za patron na ye za patron ya patron na ye wana kunienge Savanien Pichu c'est un petit musicien un faux chanteur à Mbana Zolo. Ba photo nous surtout na pesa Marie-Paul Mutoyara na ye comme pot de fleurs. Moni ba bilo mususu yango pesa a colère. Liro de ngando wapi bangando wana za ozongo pa masana nga shulai. Bangando wana ba Coco Savanien Pichu za olata na kishasa. Aza ozongo pa ya shulai voloko ezaki ba Coco ya vie na biso d'heureuse mémoire Claude Lola. O Savanien Pichu ngala vana na répétoire elle Paris pena bobu moni pena 4 femmes bayana bambila bakanga epoko yiba ba momba chenette kobenga Savanien Pichu obenga e leader taza leader awapi ya sasa la disque batu bayoka ye tous à la franc tous à la respect à batu fallait aza incomparable la musique à Congo ngaso yeli fallait pour na 10h10 na oyela yo Savanien Pichu faux chanteur ça c'est un petit musicien il peut jamais oser dire même un mot devant Kingula. Ah, papa, fallait pour pas, oh, ayemana ba air kelio, fallait pour pas, monsieur Bobo Saranaï. Fallait pour pas, oh, yazo pena ba Olivia, ba chanter, oh, ya Hollywood, Hollywood. D'abord, on a âge ya Savanien Pichu, à Kobota Kingula, fallait pour pâté. Tout tient en Nengwana. Ce qui Kingula, peut s'agir respect bien, vieux, oui, azam kolo Kingula. Respect a fallu pour pas profiter na monter. Yo Savanien Pichu, vanana nous talana nous carrière na yo, salani na vie. Tala carrière ya Kingula o yazo pesa na vie na yo Kofi Olomide kunyenge mukosa Kofi ala la raté Kofi akoma olala l'autre l'autre fali azo yele na mbeli bango baza ba stock de réserve et bandaki bazuna no mukusa ya Suzuki babimisiye tata azuma kambu déclassé bazui Eric Tuti Rwandais batie wana azuma kambu déclassé soki komi tour à Savanien Pichu boka mate ba msuba gobima est-ce que yo kansi mutu lokola Sam Chintu penza les chegevaramente les rumbero l'homme de Santa Bogo zoye na babuzo banengwana ya avant na bana robetara frère na ye masasa lelo total ba corde vocale zoa corde wana zoa ngosona ya Kingula Tiango place moko batala nani aza chanteur par excellence et ko nienge pas zoa ki kana souci ya pot de fleurs moko boye tabé tele marawana pour batba mona vraiment mo foudé donc wana Savanien Pichu avant de se comparer na Kingula fallait poupa notre chef il faut reconstituer dans le bana nyonso ya bota sundola awa pour lelo avant na Suisse kuna na sima mwasi mais abebisa ba vie ba petite sœur roi ba miette biso za ba mbiaka musique to mona comment miette azalaki bien lelo miette ti akoma bongo ezapo ye mutamlu mema miette na ba mbruyi. Bonjour fidèles internautes, très heureux de vous avoir nombreux devant vos petits écrans. Je sais que vous nous suivez de partout. Là je vois l'Europe, donc Paris, France, Allemagne, voilà, Autriche, Londres. Donc voilà, je sais que vous êtes beaucoup scotchés pour justement suivre cette branche qui est face à Jet Li. Cette branche qui ne cesse de vous émerveiller. Je sais que vous êtes aussi nombreux aux États-Unis à nous suivre. Donc voilà, c'est une joie. Je reçois pour vous aujourd'hui un monsieur, un habitué de Nana Boudouga Télévision. Il s'agit donc de Adrisha Tipo. C'est avec lui qu'on va essayer de partager cet espace, ce temps qui nous est justement donné à travers cette branche culturelle. Donc on va essayer de décortiquer avec ces grands chansonnier, je dirais, artiste, chanteur, donc lui il est complet parce que c'est tout d'abord un instrumentiste et il est à la fois chanteur, Adrisha Tipo. Il n'est plus à présenter comme j'avais dit tantôt, c'est avec lui qu'on va essayer de partager cet espace qui nous a été donné par Nana Boudouga Télévision. Viens Adrisha Tipo, Ndeni ko prêtre. Kitoko Djetula.
Jet Li. Na sepeli na moni santé kitoko, Des fois, surtout que ça fait, je dirais que ça fait moins d'une semaine qu'on a kin ou alors c'est plus. Non, non, c'est une semaine, un jour. On a qui vendredi. Une semaine, un jour. Oui, en tout cas, on est flatté. Un vol régulier à Air France. Un vol régulier à Air France. Qu'on a fallu l'enguer. Kingola. Faut la boy. Et puis, à la moindre escarmouche na zongi. Oh. À la moindre escarmouche na zongi. Dosso siligo zongi. Si on a fâché pas. Mbamo. On a 5 ans. Oh. 5 ans là. Si on a 5 ans, on a une année kaka. Oui, une année kaka. Donc 4 ans, il y a un vimbano, il y a un vimbumvi. Bon, fait, comprenez, hein, nalinga so nazana kulutu nanga ermo na kota na makamuna parce que ya aranaba langage moko est propre ya yemoko. Donc surtout comprenez que il vient d'une école au Bichon Sotoyebi. Université à Sorbonne. Adrich Abimi na Sorbonne, les KPK à Sorbonne Pambate, azana ba grand prêtre le roi ba ninja. Azana ba grand prêtre le roi ba verkis qui a mwangana donc comprenez na Shockstar les KPK na ba Shockstar donc les Big Star lisusu maman nga ça c'est vraiment na ba Fernand Mabala na Braza ou na beta na ba Vivala Mandoli na Julien Kalabanzi Salabanzi na beta na ba Charman Jacques Koyo ba album Mone Ngonza ba meji alembi do nazaki wana donc ozalaki wana na ba Masala Gilles Kibens que je salue en passant. Parce que nous sommes deux artistes, et deux artistes au vrai sens du mot. Donc voilà. Bon voilà, avant que tout Simba actualité internet, mais j'ai quand même en face de moi un artiste, comme je venais de dire. Adir Chatipo Tipo au Paris, na kantizaika visite familiale te, au même bisonini na JBCR. Non, na qui vraiment cette fois-ci na beti 29 jours, parce que depuis tout kenara na Kingula, on connaît musique et Afrique. Tout bêtis Zénith de Lille, tout monaki. Donc, Zongaki, le 3 février, on a Kini. Après, on a 5 jours, jour na Kendagi pour Polipo, Beniko, 0 faute, Tatia Bagita, 5 jours na Zongi. Et cette fois-là, na Kendagi ko yimba chanteur Mouya Mounene. Donc, grand chanteur, une grosse pointure de la musique congolaise, à l'instar du. Le vieux El Bakuluma, El Batopa, le papa de Tadé de Montikil. Voilà, Nakendaï Koyemana, papa ya Tadé, El Bakuluma, parce que moi je suis sorti de l'école de Madilou, l'école de Odemba, donc Bissouza Bateau, Toutina Odemba, na fiesta mélange wana. Alors faut oluka bakolo, masolo wana po. Bateau ba na originalité. Ba baza pina na originalité nango. Ba baza ba chevronné na rumba. Pour tout pesa mokili oyo mokili zozela. Ce que le monde attend de nous. C'est pas venir à la télé raconter de bobards, disque né papa. Bafle faux bat ba yo kapo, to le rendez-vous na bafle. Nazaki na vie El Bakuluma, na utu ko sala masolo ya bien. Donc masolo wana epesi ke Toyembi, Nzembo Boyoka titre dans le monde à l'envers. Boka Moité Boyoka penza comment les artistes se déchaînent. Nous, c'est pas du blabla. Nous, on est en train de parler, mais on est en train de travailler. Donc nous travaillons en parlant, nous parlons en travaillant. Voilà. Voilà, Suko Likamango, moi, enregistrement, c'est Silite. Album, enregistrement, Silite. Ils ont dit, album Moko, ils en ont 10 titres. Na bandaki yango na Kinshasa awa na sali na bandaki nango na Kinshasa na sala ba chante ba studio lokole pa ba JC Chituka grand Kisimbi na sali pa na studio ya Godelo Fombo et pas sananga na sali pour le Fombo za na vrai studio na Bumbu wana na yebi mwana na yati kali nango Kevin Bass Memba le Fombo donc on a bien maître Kevin le fils du maître donc voilà na sali sous na studio Adem Record Nzembo Moko na sali sous na Corino Sanjombe Nzembo Moko donc on a travaillé dans divers studios pour obtenir pour chaque studio ils ont une spécialité na ils ont un studio mususu ba spécialiste car ya chant on a na chant mususu bazaku tout le monde a na cœur bango cœur ratarati ba studio mususu ezali bango bazana ba lead ba voix lead ba mususu pe ezali au monde bango côté instrument blague. C'est pour cela que j'ai eu quand même le temps de bien fignoler le travail. Donc ça sera un travail bien fignolé pour tous ces pays. Ça m'a tout et abattu. Ngaza artiste sur les chevronné, mon biso to sali ba prouesse, mon kili mona.
malgré Congolais, mémoire est un peu courte. Congolais, ça n'a pas bon. Après ça, on peut faute passer, ça fait aussi de longtemps, ça date de longtemps, pardon, ça fait très longtemps, 25 ans que la bêta a acheté, Antibal, Alpha 5, mais les gens ont encore besoin de voir qu'est-ce que je suis devenu. C'est tout à fait normal. Voilà. Balingi, Renaissance. Renaissance, Balingi va vivre toujours dans le bain. Et surtout, pour les artistes, ceux qui posent salimoi temps et belé, na culture, na biso. Je ne pense pas qu'ils alarabont sous d'autres cieux. Na culture, na biso, un grand artiste, peut à salimoi temps ou peut ba au monde na mikilité. Makamango peut ça à l'oua roulala. Est-ce que Elba, au biso ba congolais toyebi? C'est les grands chanteurs au yo retrouvé qui obiso toy. Est-ce que tu as retrouvé les grands chanteurs obiso ba congolais toyebi? Et puis question monsieur ngana eba, est-ce que kulu tu as gardé kaka jeunesse na yo wana obiso toyebi à travers reflet na ye? Na ebisi yo Jetula, Jetli eza somoto. Ngai pour la première fois, je me suis retrouvé dans un studio comme un élève. J'étais en train d'apprendre. Donc je me suis retrouvé dans le banc ou sur le banc plutôt, sur le banc d'apprentissage. Elba, c'est pas un chanteur, c'est pas n'importe quel chanteur. C'est un chanteur de haut de gamme. Pour la première fois, on a yemba bazo corriger ngate, on y place na ozo gangate. Yemba non est toujours le bas, ozo fignoler, ozo yemba na douceur et qu'on reproduire makambo bien. Changer timbre. Tu as une belle voix mais timbre quand ozo crier. Je crois qu'il plie tes tickets Satan à studio. Non. Omoni musique. Et niveau par niveau. Elba Koulouma, Bazaba chanteur, Elba Topa, Aïmba na ba abeta pona bete le mois historique nae, Elba Koulouma, Aïmba na Bantou de la capitale, Basala Bantou monument, Baïmba na nini Kamikaze Luningi Sepa Yulu Mabiala. Oh yo kamuta Imba na yebisa kiyo na zongi selio bolamu na kasa. Okondima Nandimi mon cher. Et si on dit ma maman, boni boye, Kouraya lufula kari, et kumbi yona londende, moyelanga eni zanganembebo. C'est comme Kamona, Dengeni elanga ekangio. Yeah, mama. Obike di lubana ya moya elange kausarande bebo. Etikala gravé na bateau ya ba génération na biso na mutu. Effectivement. Alors ils sont mutu azape mokate na ere elanga au mona référence mingi à la rapena moya elanga. Surtout na hiver. So na hiver au mona suki na hiver su mutu bimaka ya kiti au mona mbebo zo kauka. Donc moya elanga. Hiver eza elanga ya mundele. Donc ba elle ba wana baza ba chanteur. Asa lanzi mona bana oke. Imba su na bana oke. Champagne mama. Si Nabika a fait ça ébélé. Donc Viwana asa grand chanteur na mona qui est et puis na talaki na trempe na parce que lelo madilo akufa. Mentor na madilo akufa na tikala na Elba ba betana madilu pena donc Elba tangwa ye na OK Jazz baki aki mbanda ya madilu ayebisa Elba na solo bango à la télé alobi pete na ngai na oboma yo pamba ngana mutu akisi loko ke se mususu pete so déranger nga donc tala mutu comme na niveau ya ko déranger chanteur le roi madilu donc Elba n'est pas n'importe qui. Brazzaville ou en Brazzaville et Yebi Solo Elba, tous les 4 coins à Brazzaville, c'est le seul artiste Oyo, qui mi balé. Na vie moko le sous qui simbia uta okufana le larae Serge Kiambukuta. Si, je connais ce nom là. Ngaima muna kome koloba, moteme tondi na mawa, quartier linga koyoka nouvelle, bagangi ipai na ipai. Nabangana na komi nouvelle bijou, nabangana na komi bisi ya moto moko, nabangana na komi biera sika, na komela na bakolangwa se kombo na ngai. Makambo maleki mingi, na lesu fuka ya nani, bandoto mape butu, ponginga na zuwa teo. Viona sikoyo papa ya Nino, et puis Nino a tout ça la succès dans le monde. Papa naï, c'est son père, c'est le papa de Nino, grand frère nanga. D'heureuse mémoire via Serge Kiambukuta via Zakipe Babato Batanganeti biso intellectuel via Bouti Bapoto Aye Akoma qui conseille à Joseph Kabila l'ex-président alors ti baboma vient à poison awa mawato
Donc papa ya Nino chanteur au bon salle à succès, papa na yemta yemba nzembo. Bon, biso tokolo baka que Dieu a donné et Dieu a repris. Voilà. Mais à deux tipo tozela opus quand tozongo na intégralité ou bien tozo non, na si ko peso batute fo na peso mo moke ba na pesa na faire goûter yo sauce en ndenge ni nezali pour à part elle bakuluma na yembi na ladi miyembe. La di miyembe oyo ga yemba yemba na t-shirt ka beta pas présent monstre d'amour présent oise quoi et puis ya beta na album ale quattro ana talaka vie nani vie voloro joker Gina Wajina papa wemba grand-père Bozi Boziana ba kotisa la di miyembe na kati donc aza chanteur au sa en été. Et azana ba ligne le roi ba manda chante ba tierce wana er mo le roi moi la coste azana ba couleur oyo kama kamuto sali et puis azana nzembo moko wana big nsumbu producteur nanga producteur et album oyo kato yembi ngai Fally Ipupa Kingula notre chef comme kona bengo Kingula notre chef le chef ya ba musicien tout ya Congo à l'exception de personne donc tout ça dina ma solo. Pour comprendre comment tu s'est déchaîné là, Kingula Fally Ipupa. Et puis, la di Miyembe Azawana na Marcel Bakenda. Marcel Bakenda, ça qui est un anti-choc. Baza ba master génération, ba master to mettre na bango bandoule. Ayemba pena Kingula, na album na bango ya nini orchestre na bango Tala Latan. Marcel Bakenda Ayemba, bon on appelle Marcel Bakenda Zawana. Shula Evoloko pe na benga ki aya oyemba, mais Shula Evoloko. Jour dans une séance, jour on invité qui est pour Choula représenter RDC dans le Parlement belge. Ah bon ça? Oui, il y a déjà des images ici. Choula et Voloko représenter RDC dans le Parlement belge. Maintenant, comment on a Kalaté? So, invité qui est en tant qu'artiste. En tant qu'un artiste, un opérateur culturel, et puis ayebi quand même roi Jambo Kanaye, il faut allouer l'ambo Kanaye comment il joue les cas. Si on qui défend sa choula en bon français, on comprendre valeur nini ba papa et Voloko, ba tangi sarabana pour viens to cher, viens to. Ayi mon intellectuel. Tangi sipe bana naye ba choula ya baza ba tangi na ba kalina, ba choula et Voloko baza ba tuteke ba misia pambala boete. Batangi na bekolo ba pige choula ya tanga na bekola bien. Donc il a défendu la RDC, chapeau bas mon cher. Donc voilà batunaïmi na bango bisimbi na yemi na bango et puis là sur la main du maître il y a ingénieur Serge Pika. Studio mo bimi na Paris on ezara studio Bunker comme studio major. Et pas il de son dans ça la disque et pas il ba tout bazo sala mikolo yo ils a pas na et puis Bunker et là et c'est quand Eric le mandi la azara ça makamuna voilà ba côté wana yango wana Bunker sikoyo et comment ils a qui boîte na Eric Lema sikoyo comment salon de coiffure na si na Bunker kuna ne comment ce studio major zomona donc to vraiment to tambusi misala na degré mokiti bato ba aller ébloui ba comprendre sikoyo toujours voyager ba potango pas pour le sentiment toujours voyager pour to pesa le meilleur de nous. Kingula Fally Ipupa notre chef pour so bengi Kingula Fally Ipupa faut bakza notre chef a pesibition pifo a notre chef est côté Isusu notre chef mon conseil musique à Congo congolais tout musicien tout à Congo a ça soumis à ordre à phallicisme c'est la science qu'on étudie les bienfaits de Fally Ipupa savoir faire du bien à Bandekolae savoir aimer les siens Fally Ipupa Kingula beaucoup de respect. Voilà. Nalobia, tant que notre chef Nakata Makambango, au moins c'est une façon de pour toi aussi, il y a créé là Fally Ipupa pas problème na batuna baninga parce que tant que na notre chef wana. Hein? Ben interprétation bandaraka bongote. Jet Li au monde inde to lo ba Jetula eza blagté. Fally Ipupa c'est le chef. C'est notre chef. Si on a notre chef de tous les Africains francophones. Baza soumis à loi et à phallicisme. Donc, nous soit ça la musique na Afrique francophone. L'espace Afrique francophone, c'est Fally Ipupa Kingula, notre chef. Donc, vous le confirmez? Non, je le confirme. Tous les là, Koufate pour toi, notre chef, na ba plateau. On a eu pas si Moutoura, Seigneur Rochirota Boulay. Dès son vivant, ba pesa avenue moko komona été mettant à Koufi, ba sali ba avenue au avenue Seigneur Rochirota Boulay. Et là, on est ça là, alors, il est temps de reconnaître les prouesses et les valeurs inestimées. Il y a Kingula Fally Ipupa. Yambo Tokota na ba sujet d'actualité, na quand même opesa ba téléspectateurs référence sur attente y album. Basé la nini na album nangai le 24 décembre bozana première chanson Otobengi le monde à l'envers. Oto yembi ngai na kulutu El Bakuluma.
Wane osengo zonga poto ou bien na ozonga mikili pour na tournage parce que les londe bazo sala mixage a clip tozo ya poto hein clip pena ya mikili clip yo sala na poto parce que nzembo wana eza makambo belé omoni tala jetula babilo mususu to linga olobate mais soko tali ndenge makambo ezo tambola ko comprendre que ba vie wana ba elba baza bisimbi je comprends donc vie wana na ko yikutu ko sala jeté donc vie wana Fuyoka, na yo biso ata mwa sauce. Mais ba téléspectateur ne ba oyoka na ko luka moyen. So on a yo que ça yo ezan non mixé ezaka vie elba atiebo na ba flazo copier. Chango pe mena micro. Mais boye pe ba ko zo sango pe na tout côté. Quand on voit extrait, je crois que baro profiter nango. Franc parler au Adrich Atipoti pour la ranango. So rapesi ba mélomane ya musique, musala ya bonne qualité. Il y a bonne qualité. Il faut oser la représailles dans les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle Nazo Zalake, je suis à cheval entre l'Europe et l'Afrique. Parce que je suis en train de chercher les sons. Parce qu'au monde dans Congo, nous n'avons pas vraiment des infrastructures adéquates. C'est-à-dire des instruments appropriés. Nakata Mikiliwana, Eza Banzi, Mousous, Netinzemboyo, tout ça quand on a Kinawa. Mais tant on a yembi, on a poto balbi, non faut corriger, faut labo, faut d'abord voir na yo faut bandela. La bandela ko yemba. Vous comprenez? Donc je suis en train de faire en sorte que les gens retrouvent un très bon son, que les gens retrouvent un travail de qualité. Parce que moi je ne peux jamais entrer dans un studio pour accoucher d'une souris. Moi, je suis parmi les gens qui savent faire la musique. Je sais comment contrôler les beats, comment contrôler les sons, comment contrôler les paroles, le thème de mes chansons. Parce que dans un moto, il faut un éducateur et masse. Dans un éducateur et masse, dans un moto, on appelle ça la musique de n'importe quelle musique. La musique n'a fait quoi? Tu as l'église, comme un niveau que musique n'a même pasteur a tient en tête. Mais cette musique, comment on dit oui, pauvre père n'a pas pasteur. Je me souviens, na kamu to beta banzimba wingi père a fâché, bino kamo sambela la terre, wa kangi TV a fâché. Ah, je me souviens toujours beta banzimba musubu ya defa ou pas vieux papa beta biso mabe. Mais jour moko na kamwa toujours kanzembo yo, moko kino peut ranger téléphone hein? Ou qui ranger téléphone. Non ça va. Toujours kanzembo yo, moto na bolenge alingi ya sala économie. Azaline kopanga mokola kokoma moba donc nzembo wana mabele père alobi père abimi nga na paki na ngina kima bite ko kima tetika nzembo mutu wana lutumba za pasteur père na nga bengi vrai simaro pasteur nabi papa me banzembo ngo na bi non banzembo na bino wana ezana désordre me banzembo lutumba ezana ba conseil ya wana yo tali célibataire poto mandoki te na tali célibataire mandoki te me na ye na kena ba réalité o ezo sala na poto. Parce que bande ko na biso lelo na poto baza victime ya basi bazo benga na mibali na ndako. Eze loko yo allocation familiale ezo pesa batu basi ki tetu. Vous comprenez? Ezo pesa basi ki tetu mo na benga moi ça ebika raisonner allocation familiale donc ba no vivre na mango ya na ye assure. Donc so sali faut pas bengani on a parlé. Maman c'était belé baza ba victime. Na keno kuto maman samso ala na poubelle, otali na prêtre mais ala libanda na poubelle. Nini boyote ya koma bongo te moi ça bengana e basé belé alors biso éducateur ya masse ba peintre ya société ndé toujours tala ba biloko wana eza pa ka wana pambate bana ya lelo ba yebi kolamba te ko molanda côté kaka TikTok ba poya kutu conseil mi socié na Instagram Snapchat et Facebook Twitter na WhatsApp ba susu na partout ba mi susu balele Naïko célibataire, Nako balande nani, choix multiple lelo, et comment penalove, soko salingangute, oko balaba problème. Libale lo kwa motu ya retraite ya mwasi, lukayo bala obota bana bakosungayo,
Lélo vive la jeunesse, demain c'est la vieillesse. Et Kokoma trop tard. Voilà ma paille bisotokei. Voilà, et Kokoma trop tard, donc fidèle mélomane, vous qui aimez de la bonne musique, donc c'est pour ce 24 décembre déjà, je pense que vous aurez cet opus au niveau, il y a marché musical, donc c'est pour bientôt. Sur toutes les plateformes, comme venait de dire l'artiste, donc vous allez retrouver cet opus, donc voilà, c'est pour ces 24 décembre, donc la sortie de cette chanson. Mais titre nango to ebite? Album titre nango ils allaient à l'ordre. Te olobito rozwana nzembo. Nzembo borozwa le monde à l'envers. Le monde à l'envers. So tali na affiche nanga ya disque. Pour affiche bimi au monde excellence et bandi na studio et na affiche. Sikoyo bato borozwa sikoyo son il y a danger avec l'ingénieur Serge Pika studio major et puis borozwa clip il y a danger. Voilà, à tous. Mais mabango sur tout le plan. Donc nous devons rendre l'utile à l'agréable. Ah. Voilà. Voilà, à tout seigneur, tout honneur, je vois comme ça Dieu Dongani, Jimmy Lafleur, donc voilà, Bangonde, Basimbi, Canada, Wana Mobimba, donc Montréal, ça Dieu Dongani, tu meurs. Nabosani Pete, Kelly Charleston, na Toronto, mais je vois comme ça, Yagi Noël, Ngoya, Motomoko bien, Nazomona Kulutu Nabiso, Adolphe Mouteba, Chilamwina, na Angola, je vois aussi comme ça Kiki Christelle Sassou, donc voilà, Nalobara toujours avec lui la relève est assurée. Nabosani Pete, Lembingazor, David Mangaya, Mobalinde Mobalia, Maman Nabiso Fanny Chis, mais à rappeler mon côté, Anaya Nae, Hélène Mangaya, Lekinetina Mangaya, Laetitia Mangaya. À peine à cousin Naemoko Billy Mangaya. Donc voilà, je vous salue, la grande famille Mangaya. Donc je vous salue. Nabosani Pete, JR Eb Daniel, il y a Ornella Moussa et artiste Mouchandro. Je retourne vers Adrisha Tipo. Adrisha Tipo, Nayambio Lelo, parce que il fallait qu'il te solo là. Aux artistes, Naotipe Kolanda. Moko yaba artiste Yamboka Nabiso à la personne de Depichou Savané à travers une chaîne de la place. Donc voilà, Depichou Savané a sali sorti Moko médiatique lié na 39e anniversaire il y a quartier latin. Je crois que c'est entre 39 ou 40. Hein. C'est 39e anniversaire il y a quartier latin. Mais nalingaki ngana yo tous bitomekana nous décortiquer sortie médiatique wana parce que je crois que c'est un leader d'opinion tangwa lobby pourquoi pas toyokapé avis il y a les uns et les autres nakati yo kobenga Savanien Pichou obenga leader taza azala leader awapi ya sasa la disque batu bayoka ye biso beta ba acheter beti penal album ekangi ningisi pe mukeli tala. Il ne faut même pas qu'on martèle sur Bango. Savanien Pichou. Savanien Pichou. Savanien Pichou, c'est un petit musicien, un faux chanteur à Mbaranazolo. Photo nous surtout on appelle ça Marie-Paul Moutoyara comme pot de fleurs. Vous comprenez? Parce que sur le historique il y a Wenge El Paris. Moulanga Malasi, Royoka Kezaki, JDT, de temps, Bazalaki na Moutunaye Marie-Paul. Vous comprenez? J'ai de tendre à payer sa image après, il y a Savanien Pichou, il y a Beta Bali, Simbite, il y a Nandoule. Il y a un niveau à Kingula, il y a Beta les solo à Kingula. Kingula a patron, il y a patron, il y a patron, il y a Kunienge. Vous comprenez? Il y a Savanien Pichou. Avant d'arriver à Paris, à la place à la terre, avant d'arriver à Saint-Michel sur orgue. Il y a Savanien Pichou avant d'arriver à Saint-Michel sur Saint-Michel sur orgue. Et pas y a papi Kelly à la salon, à Salomon. Ce que vous avez ma solo à Kingula, vous avez ma batuna poto. Savanien Pichou à ça mema nani ata na bando ndo pamba to na Brazzaville ça mema faut en respect à Batoudi. Est-ce que toko vanda penane to vanda to ndo beta ma solo à Savanien Pichou faux chanteur gigolo Mario père na bango za oyiba bakara na mboko yo
nalobi yango oui papa na bango za oyiba bakar na mboko oyo akota ba prison ndenge na ndenge ye moko Savanien Pichu ngala vana na répétition elle Paris pena bobu omoni pena 4 femmes bayana bambila bakanga epoko yiba ba mombi ba chaînette oui ba chaînette est-ce que ye Savanien Pichu pour que vana sur sa côté là moi sur na ki Mario hein alinga mona neti danger ya za danger depuis quand ya ko se comparer na Fally Ipupa Kingula oyo lelo oyo aza emblème ya mboka l'emblème de tout un pays toi tu veux badiner avec l'emblème de tout un pays mais je ne laisserai pas le temps mais Ozobé t'as quand même l'Isola le roi de Ngando moi respect peu mais les rois de Ngando bangando wana yango na yipsa yo makambango moni mabiro mususu yango epesa colère les rois de Ngando wapi bangando wana za ozongo pa masana ngashulai bangano wana ba Coco Savanien Pichu azaola tana kishasa azako zongo pa ya shula evoloko ezaki ba Coco ya vie na biso d'heureuse mémoire Claude Lola Savanien Pichu azoya ko la shula ya memi pa papa leki na ye leki ya pa vie na biso evoloko grand prêtre là ya Chouamo bientôt bazo pese bangano wana azolata et puis Savanien Pichu aza ingrat hein Marie-Paul Couto ya commissaire musicien ya nina kinyo soka azo tanga ta ko Marie-Paul na malamu. C'est un ingrat. Hein? Les lois, comment stock à réserve via vie kunienge. Comment stock de réserve via vie kunienge. Ba meka na kingula te biso za tozotala. Biso za pena tozotala donc keba yo Savanien Pichu yo ezo lokote. Nze mono nini bato bayebi na mboko yo. Nze mono nini betaka na ba. Au sala succès na nze monini yo sala succès mouvement Ngombele Wenge El Paris Manda chante des Picho et ceux qui Savanien Pichu ngo de Picho na mutulanga JDT Mulopwe lelo yo tala JDT Mulopwe niveau azali yo na niveau JDT niveau JDT te JDT azo kanga mukili asali nzembo moyebi selanga mama leki yenda remplaça mama mukili ndimi mais yo zolo bakazala niveau JDT mais hier lobby à travers sortie médiatique n'est que yaza camarade ba JB d'ailleurs aza camarade na bango nde banani so aza camarade bango baza ba roi toza na roi moko Fally Ipupa Kingula so aza camarade ba JB problème ezate mais ba JB ba sala ba prouesse ba JB ba sali be ngombi ba JB ba vandisi makambo ba JB ba pesi ba tu vie ye Savanien Pichu apesa na ni vie tous à la fin tous à la respect à Batu Fally aza incomparable la musique à Congo. Ngaso oyeli Fally Ipupa na 10h10 na oyela yo. Savanien Pichu faux chanteur. Savanien Pichu pot de fleurs. Yote ata dendio ba Coco omoni ntango walat. Skite zalaki a auti mikile Savanien Pichu mutabangando ba Coco ba Weston. Nzorate ezaka ba Coco azozo pa ya shula evoloko. Shula yazo kene kobimisele papa pale ki na Claude Lola de heureuse mémoire. Allez Renate va contredire nga. Et Roman a repeat, Roson il repeat. Ça c'est un petit musicien. Il peut jamais oser dire même un mot devant Kingula. Ah papa, Fally Ipupa oyo, ayemana ba air kelio Fally Ipupa misusu bo saranayi. Fally Ipupa oyo azo pena ba Olivia ba chanter oyo Oliwondo. Oliwondo. Na oyo kayo Hollywood. Hein? Ba chanter le rôle ba Olivia ba chanter ya Oliwondo. Kingula ayemana bango ba fili bali fiti. Asala ba mama na li fiti. Mama nangaye na peli moto bongo yo saranaye ba star tout mondial ba star planétaire bazo beta masolo Fally Ipupa Kingula mais alobi mabete alobi que aroloba pourquoi alobi bana wana tango bayaki na quartier na zwaki bango Kofi apesa ki nga bango pona lakisa bango musique parce que ngane na zalaki star alobi bana wana alobi na musique ba bana bazali tala landanga il faut to yeba bango. D'abord, on a âge ya Savanien Pichu akobota Kingula Fally Ipupa te. To tchana ndengona. Soki Kingula pesa ke respect bien vieux oui, aza mokolo Kingula. Respect ya Fally Ipupa bo profiter na ngote. Ezate le rôle Fally Ipupa zo benga yo vieux, ali yo profiter ba na matela ye. Mais avant matela Fally Ipupa yo Savanien Pichu, vanana no tala na no carrière na yo sala nini na vie. Tala carrière ya Kingula oyo azo pesa na vie na yo Kofi Olomide kunyenge mukosa. Kofi ala raté, Kofi akoma olala l'autre bandoto l'autre Fally azo yele na mbeli. Kofi akoma olota Kingula azo bimele na machette. Oh, na bandoto ya Kofi Olomide Fally Ipupa Kingula za kuluna. Vous comprenez? Si vous m'entendez ngwana azo loti sana no patron no bandoto amabe. Patron na yo azo lia fufu bien te badie kitara bien te. Si vous comparez si on a yo Savanien Pichu, ba baza ba stock de réserve.
et bandaki bazuna no mukusa ya Suzuki babimisi ta azu makambu déclassé bazui Eric Tuti Rwandais batie wana azu makambu déclassé ce que comme tour à Savanier Pichou boka mate ba msuba gobima ba baza ba sans esprit est-ce que yo quand si mutu lokola Sam Chintu penza les chegevaramente les rumbero l'homme de Santa Bogo zoye na babuzo ba nengwana ya avant da bana robetara frère na ye masasi frère na ye azo sala honneur ya clan azo sala honneur ya kibuti azo sala honneur ya village Villa Kwenta honneur ya banka di maramba fali so robeta ngofu na ba respect belé pour biso so to vandewa to yebi ke fali pour Pakingula aza monument ya RDC l'emblème de notre pays na ba poto zo tambola boye mbote fali poupa en arabe azobe anga fali poupa Yuzo Chakombo Sam na makambo mais depuis tout ça venait à lobby à travers sortie médiatique wana ke venu na ye ba Sam ba bourreau ba tunyo so ba mela pema parce que zalaki ngando nde ngando papa yango ba même kili bango ba tikali nde ya ko recruter d'après ne Kofi abengaki na kisasa ba recruter ya ko kuta sikoyo bana na ye o ya la kisi musique aza na yuma c'est un kebele a idéologie ba kroko yozo benga héros de ngando ezaki ba kroko ya Claude Lola par l'entremise ya Shula Evoloko musique nini ye Savanier Pichu ayebi o ya relaxa ba Kingula lelo yo te yango nazo tuna lelo total ba corde vocale zwa corde wana zwa ngo sona ya Kingula Tiango place moko batala nani aza chanteur par excellence Kingula n'est pas seulement un chanteur mais c'est un artiste musicien complet Kingula beta guitare Kingula nalobi ya mutu Kingula za kisimbi papa na mboko bisimbi bagi ba Pepe Kale bisimbi ya batabulei bisimbi ya ba Franco bisimbi ya ba Papa Wemba bisimbi ya ba Defao bisimbi ya Bemeneya lelo kisimbi etikali fali pour Kingula parce que tala nasola ina ba misia Kingula ba misia fali ba bisimbi bivier mutu na musique tokena na studio ozomona nzembo yebi na mutu na makolote ba kochoka ba chelo musique luka vocal donc nzembo mususu to yaka koye ko lango kata nzembo ebimaka tozo yoka nzela moko na bino nzela moko na ba fan merci comprendre le quoi tala niveau donc fallait pour pas Kingula azali dans le vrai sens du mot Kingula azali wa benga un peuple mûr compte sur ses propres forces biso to yoka ba discours na bamboko to ngai ça va dire na betika mulangi bat barobina mais Kingula apesa respect na bato ba collaborateur na ye Kingula a honoré ba collaborateur na ye même biso ndo moni biso atozana ba respect ngale na solna Kingula makamba kar na ngai na ndenge nini ba isingo ti kar na mai me falo benga ngala habiter Kingula notre chef na bosana robenga yo pona yeba ko zambre habiter komela ngata texto bon na résoudre ngo kimvuka ikokita na mboka grâce à Kingula vous comprenez eza matolo te ezali ke Kingula alingi batuna ye po fali aza textuel tanazo lobelo lelo Kingula aza bizali textuel makabila Joseph Kabila aki soko za bienaye oza bienaye soko trahir ye ba obomayo vous comprenez donc bato mono Joseph Kabila kanga boy donc c'est que otambola ki moi ndenge fali soko tamboli bien ozala bien na fali soko ngo tambola ba double G côté ozolo ba côté ozoke lo ba makamususu soit timbeli on ba mo bouton otikali même nga nazo lobelo awa mokolo na sala double G on rappelle que Kingula be nga susté Zombran donc Kingula notre chef mérite beaucoup de respect Savanier Pichu aza monto to vanda ko to betali solo na été ba retourna yo na JBCR na yo oza na album nini asala banzembo ebele na mona asala banzembo la te ba vesta sala ba matali kolo moto sala ba mata na voiture asizo ba fille bien mais muta otala ngote frère musique ya Congo eza pasi Kingula komisi musique au pasi po ba yoka yo fuza la pena ko pesa makambo vous comprenez Savanier Pichu beaucoup comparé na Kingula te ya ko betama ya ko benga Kingula mwana wana ba ko pesa ya encadrer ba Kingula po ye nani ya encadrer des gens orchestre nini azaki na El Paris quand même que azaki na El Paris tangu manda chanta longwe liboso depuis tu longwa ki na ye batikali ye na manda chante na Marie-Paul Roi Pelé bu tangu ga manda chanta longwe batikali ye na Roi Pelé wenge El Paris telemaki et télémagité wapi album oyo wenge El Paris ba yembaka man ye Savanier Pichu na Marie-Paul bangomi baleka kizate mais manda ke ye moko ki sala album pe bat bayoki yango
C'est pour te dire que ça, mission sous ton peu importance dans le Congo, ça n'a pas pot de fleurs, ça décore et podium. Donc, Savanier, puis tu as qui décore et podium, il garçon, il est élégant, tellement bien, à podium. Il on est content à peine. Mais ça, même temps où peut vieux Kounienge, azwa qui est vieux Kounienge, pas azwa qui est quand on a souci, pot de fleurs, mon robot est tabé, télémarawana, pour que mon armement me foudé. Vous comprenez? Yem talobin Olympia ba mona sogi ezaki Olympiade. Yem talobin Olympia ba mona batu mususu te. Voyage wana succès nyonso ezalaki na maboko ya Savané de Pichu. Il a dit ça à la télé, non? Abi bien qu'il y a eu les bourreaux, tous ces gens-là oyo yebi. Mais ba mona na te na Paris. Est-ce qu'il y a kokani na bourreau na oyemba? Et là on a otuna yo po batu fo ba yebaka. Le succès c'est une autre chose et le savoir c'est une autre chose. Donc nous avons deux domaines différents. Vous comprenez? Na domaine oyo a succès moutouarose à la paix, à Biminaye, à Salingengi. Puis tout le monde a beaucoup de succès. Succès à danger. Mais Azan a bouloté. Pour Congo, c'est moi les titi. Pour que moi grimace, mais Kende, à la longue, qu'est-ce que tu es devenu? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il est devenu ces messieurs Zotanga Savanier Pichou? À Komanani? Pour bazalaki bon fali poupa il y a le birazé ko encadrer bango yé formateur ba fali poupa ki ngula bon si vous yé formateur aza wapi aza nani lelo yo le temps passé ne revient plus mais total à présent na yé aza nani nze monini Savanier puis tu es betarata na boîte ata na radio ata place mon na coin exact on sala ba clip wa tie ba mbongo zo futa ba ezo le gala ba TV mais ba bazo ki payete abeta azobeta moto ba concert mo skit na bakasavu ba concert amical on peut ça ba invitation manine hein papa ndule la patient nga za premier ministre congolais beta na Inde na longolo orchestre na Kinshasa na Kenya Inde na beti na Indula na beta ndule na Indula na somba pe matos instrument na ya na ona kini pempa neuf ba frère Patrice ba robeta na instrument na nga ba petit na nga frère Moula ja ba beta na instrument na nga batebele même Anthony Sampa ba massa ba roya penda bobonde ni to na besoin drum joie na opesa bango gratos ya ko se comparer na Kingula te biso bateti plus tetu que Satan yeyo azondi makingula bongo yo nani yo Savanier Pichu yo nani di ba koko zo lata ya yote ye papa confort alobi aza papa confort papa confort betandule zate moi ça pesi mbongo kende bando tongela ka ye parler biso tonga ba parler ya moi cité hein immeuble na nga mona na 10e rue na tonga na mbongo moi cité mbongo na nga na bundi na ba il faut perso immeuble betami voilà mobali ye wana ezate ko dembela sima moi si hein Mario Moroboy père na bango azaoyi babaka bakangaki na basiriko grand frère na biso mutako kanga père na bango souvent en tant que communauté soit tete mena yele na ba preuve Jean Brand ye Savanier Pichu oyi baba basi ba chaînette ba collier au monde ba lingi momi combien de fois bakanga ye bozo beta bena ba elle pareil zo beta ndule mille ye a sauté mille ya ça mutako aussi comparé na Kingula te papa il ne représente rien la musique à Congo Savanier Pichu azo représenter rien à sala elo kwa malonga te ezaki mouvement auto benga mouvement ngombele bango tuna ba Marie Paul ngenge le roi pela ki na makambu bango tu ba diembeli Marie Paul na lobi ya kulutu nga disha tipo succès nyonso Savanier de Pichu sala na kisasa wa yozo beta masola immeuble papa confort toi tu penses que Savanier ko zanga ndako te soka za na ndako o ya tonga na sima ya moi si je suis d'accord na yebi moi tonda ko moko atonga na Kasavubu. Ce qu'on compare parler na ya Kasavubu na parler na nga limité au comprendre so tembe babia soit jongi na otsa so tout ça be mission na ba parler pour ya mona parler ne parler on a danger parler asomba te mais moi si mutatonga parler wana ye kaka mère sima moi si Kingula fali pour pas na sima moi si taza malanda ngombe te yo Savanier Pichu oza malanda ngombi oyebo yemba te yemba na zolo zo kanisa ko yemba neti débat banzo to yemba neti débat baté John Brown, chanteur, il faut en a paiement. John Brown. Adrisha Tipoti. Chanteur, il faut en a paiement. Non, on va faire. Makokanga sentiment nanga denga nini ngayo. Bibiye. 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 Lengi, malengi makasi bibiye de la renta. M'aider, yo cartable. Ah maman, ma vie toujours compliquée. Wanande chanter.
po banzembo pena na lati lokola na ndoto wili mushani ati kelinga se elilia pamba wana che wa nzembo nini ya depuis tout donc wana nzembo te mon nzembo ne betaka lelo e betaka wapi wana ezaki nzembo ya El Paris ngenge ba master ba manda bazawana Marie Paul azawana moto ya Marie Paul ne mutu teksa banzembo wana ya wana lobi na yo ke après Marie Paul après Quartier Lapin akende sala sko disque Simba nga na beta na Victor Eleison na beta na Shockstar na beta na Big Star na beta pa Madilu na plaka banzembo na tia do na sala masolo nzembo wa frère Edouard ngam na komango butu ekotonaka ye tongo pe ekotanaka ye pa mama bakola mukana tongo koluka mapa na boulangerie bango nde balamusaka biso tongo esi etani Kaijo sana botama nanga mokolo yenga yango pe na misana kosambela mikolo miso ya lomingo nga héritage na zuwa elukelinga mbeli bipai na bipai fonde kachuva uzoyoka mama ba Manuel wana nga kozona mokili sengaka mbongo nyonso na mokili sengaka mbongo etumbu tozwa na mokili saolata olia la vie nanga na kolelaka he valer nanga fotuna Robeli Mawete cœur des satellites Robeli Mawete cousin Madilu wana wa sala banzembo lo ba Philippe tokina ba massa nanga net ba fofo les collégiens ba fofo les collégiens ba tia banzembo mystique zo komba biso to bato on a biso to sali ba masolo na mboko yo zo comprendre pour ne citer que ça oyebi ba mo nikide oyebi bébé mayo yo kamati yanga bolingo yo pesi kona nani donc biso toza de génération en génération lelo zoka manaya lelo mayebi kolamba te kokombola ndako te kaka TikTok baboya kutu conseil miso se na Instagram Snapchat te Facebook Twitter na WhatsApp basusu na partout mabisusu balele ozoka mara ba vie Carlito ekitu mutema oyo oyo banze mususu oyo salinga Eva yebo kofuta tala banzembo yali ba Eva Zalumeti zombana banzembo ezali na album oyo ba Eva tala kebako keba siko koyoka yo koloba kolanda pe sortie médiatique wana qu'est-ce qui occasionne ba genre ya ba réaction toujours jalousie c'est la jalousie bango bakende simbate chef na bango akoma olala fallait azobimele na mbeli alala alota fali na machette alala alota fali asimbeli arme donc amona donc na bandoto na ye azwa fali koluna vous comprenez akoma paka so yo komba fali mal à l'aise surtout tango nouvelle à Stade de France et bimi donc vie ko nienge niengula abimi si pena motema ntima mbeli nyonso oyaye alors yango moni akomi ko créer moi ba sous-titel pour ba lukaneti azo sangisa ba force bazo sangisa ba force pour pas combattre mon pépé fallait aza mon pépé fallait azali lumière fallait azali milinga la fumée so kangi koto milinga ko bimelo moneke na koto do bazo ko kanga fallait te ba ke na droite na bien fallait pour pas dépasser na la et tout ça déjà na code de déverrouillage mais le cas de a bloqué code de déverrouillage ton dimaye et puis kingula ndenga zo beta Stade de France wana ko kantsate ke o kuninga ya obeta ningula obeta Stade de France ami kosia so mekabe ataliba na Stade de France en kufa tala ING arena pamba fallait abeta yango dada asakani na ngone tije mais kuninga salela ngoba ba conférence de presse akoma otamula la bandaka zo kine kababa ba ticket ya okaba via komaki komene Nicolas ne komaki Saint Nicolas via komaki Père Noël azo kababa ba ticket tout le monde a yango ba image ezali Stade de France ko tu tala ING arena ya pamba okingula ya betango abetango donc tricycle a totoli yango ta kingula za teke abeti akena no luya na mai lole mo bimi loko la tonto skolo mona film tonto skolo na mukumbusu tonto muto mukumbusu lole mo bimi te kingula ya beta pa
pa à côté pas aya bimi tanga obima kingula zara koti boya beti koto pa ya obima abimi na liduba autrement dit Dubaï abimi na liduba tanga zo si c'est kwanzo e kwanzula na kinana na liduba abimi bino na sefa tanga bozo luka bo luka na sefa boye aza na ngola non na ngola atobet en Égypte oui mais quand on a expliqué OK est-ce que depuis Congo et banda mutasa bet en Égypte on dirait que c'est une première pour la musique congolaise. Na lobi na yo depuis Congo et banda et Égypte to bien pour na pyramide côté pyramide bravo mais côté ndule mutabetate exploration oui ba massa bakenda ba exploration biso to kenda exploration to tenga na kenda en Égypte na Caire exploration kaka tour mboka Jean Brand tant to kenda Madilu na défunt Madilu to beti bandule papa to longi na Kenya to kenda producteur mo wa munene Tamukati d'heureuse mémoire via Kufa Tamukati, le roi m'a dit non, Tamukati n'a rien à soucier dans mon pyramide. Non, il y a une pyramide où on a tonga où ils ont battu. Ah, m'a dit oui, il faut toquer. Oh, peut-être que bon, il faut toquer. Bou, tapa, visa, billet. To côté Égypte, total. Mais qui ngoula qui ko betandoule na Égypte. Et puis tant qui ngoula ko betandoule en Égypte, a tourné à la bidi, wa puis côté Moïse Azaro paiement. Kingula kenda ba l'accès place li vimbo et place et pas wapi Moïsano azon pesa seko pala zaza zomban ote plan palango bukana me bobo la tsanga ka spara kota mo pharaona pala pharaon ba memi kingula ba l'accès ye ba to pese fuko ba fukama ba memi kingula ba bazaya ko fukama yazo telema tambola bon côté bonaboyo mère rouge et comment il bonaboye on konzi kuneza notre chef kuneza musika trop. Bon, prochainement, si on a été, prochainement, si on a été. Donc, l'Égyptien peut notre chef. Mais comment? Chef, Afrique, nous avons fait Kazate Kingula. A Fandeli Batutungo, bon. Mais si on respirer pour tous arapan, tous aranaï. Je vais pemelio, et moi, Kingula, quand on a dit, parce que, ah, bimana, dimo, bimo, pessi moi, aujourd'hui, je vais en dire, je vais en Fandeli, le sous-soudi. Tenga, Drisha, ah, pardon, la bossa, ah. Donc notre chef soit Vandeli Kofi alela bi boloko za mutamawa bimisa yedimi vepema dimi metika kiteti tango kuni nga robima ola tika kiteti ake obenga ba stock de réserve na ni bino bo attaquer. Kofi ne peut pas vivre sans citer le nom de Fally Ipupa. Mais Fally Ipupa sans le nom de Kofi Olomide Kunienge, Fally vivra. Je comprends. Donc Fally Ipupa comme il est l'unité de mesure de la musique africaine. A commis l'emblème de tout un pays, de tout un continent. Le loyo, continent africain, continent africain francophone. Ils ont représenté par Kingula. Kingula mtazo pesa makambo, talamneni directive. Ils ont monté même mode. Ils ont monté bambati, tu vois bambata limite, sur mon tourmo betaba, ba momento doué boy. Marité française jurement. Mais comment dit c'est parce que mais Baptiste Momentedou et mon analysou mais comment ozongo api c'est Fally Ipupa tout ozomona vimbobo mbata vimbobo c'est Kingula o ba benga kilelo ki yeyo ben yango yo a ostona makolo boye ovandi ba polo ba ferré ba Manuel Reti Pipo et ça la kondenge nini ba Valentino wo Valentin et ça la kondenge nini tango mona ka ba kulutu oyo baza ba collègue de service ba ex collègue de service ya Fally Ipupa lokola mutu lokola Savané de Pichu mutu lokola Eric Tutsi tant olandaka ba sortie médiatique na bango omilobelaka nini na milobaka baza ba yuma ba ngoto bobo ba okoma neti Fally te timu kile okufa makambo Fally asali bango ba osala ngote ti ba okufa bango devant Fally baza ba pedi baza basi bango tout wana na chef na bango Kofi donc basi ya Fally basi so makamango tango zolo baki basala bango pona Kofi siko eza na bénéfice ya nani po bango baza bana bénéfice ya Kunienge Kofi Olomide yango na lobi bango tout ba basi devant Fally parce que mobali telema penda yaka ke bonga na ye Fally na défier yo disque na nga yango yo bona boya yo pe tia total voilà na musique to bundara te na musique to bundara ne na nkunga sala tia so yo yebi musique na bino ndenge tambolaka bénéfice na bango eza nini bénéfice na bango ezali parce que yo lobi mutu azo profiter bénéfice na bango ezali baza ba sans esprit tango za sans esprit ba oluka ba sakana na yo ba oluka ba memayo so za sans esprit ba memayo ba kotisa yo na kitubu ba ba koti na kata kitubu autrement dit diwaba et wabano vous comprenez ba koti na kitubu de wabano di waba parce que ngai ne na vanda wa
na kotala te équipe moko ya bipola et ya kobenga neni ya kolobela biso bato bipola Koffi Olomide aza équipe ya bipola tant azobenga ba Savanier Pichu azobenga bato wana nyonso tout équipe ya bipola donc azo se consoler eza père na bino batape ye babeti matutu sikoyo aye koyekama nde babenga ngo na banka aye kopesa yekamo apesa yekamo yeko epaya netika yo mwana ye ni fanto ana dae pere bakosalo boye te ngamona odi makambo ngo metango mwana oyo okomika place na okuti gladiateur kingula mogolba apemi apesi boyo mo okomi mogolba tika pere ko parce que aussi ma mogolba te so meki na golbert au taper yo ngala lingi bato wana nyonso surtout basangana basala disque batiango na marché eleka ba disque kingula bazu chaper basal bachape ba date na basali ya mikili et ça la bien mais ce que ezaka ke kunenga linga beta ndule na yemo ba utiliser bino tala mukolo lokola Savanier Pichu bazo utiliser yo kaka pona 39e anniversaire donc bango sans Koffi bako vivre te yango moni Koffi a comprendre que bateau tous sont des mkebele mais oyebi que anniversaire moko ya quartier Lapin ezaki na Fikine ba invité ki Kingula oyebi yango tant ba invité Kingula moto a financer alua Fikine donc mbongo ya donc asalaki yango pona ndako na bango yeso Savanier Pichu na kata anniversaire atie combien to atie nini on comprendre ba différent yango wana o batu fu ba retenir eza wana ye Savanier Pichu na anniversaire oyo atie nini po fali pupa moni eza lokola nga na bengi na anniversaire na nga mais obimisi bala po fali pupa bimisa bambongo balua ba Fikine wana bimisa bambongo bani mais na ba transport ba mise bazwaki Kingula mtapesa malgré ça qui anniversaire à quartier Lapin c'est quoi oye Savanier Pichu abimisi combien pour tout vendre tout beta masolo na ye abimisi combien père na bango asi afukama PC Fuko anaja sans piscine père na bango Koffi Kunienge afukama ala la razolota na ibso alota rafali kulu na machette mbeli bonazola ndembango via la rabiente na koma yoka ye ma passer na ye ba arriver mu comme ça au vendre bubu asali AVC pour makambu Koffi fallait azo sala Koffi si fallait azo sala yango na ndenga respect mutazo peso respect mazo bitu fimu na fesse mutazo peso respect mazo pia kulo ba chicote fallait azo pia kula bango gentiment ozo mbana fallait komela Kingula komela bango bakanja longange pardon longange bango bakoma bakanja kasi so Kingula ceux qui yekunienga za fort za puissant olia sangisa ba petit na yeba sala album odu sala ba album mutazu yo ba yo wa yo moko na mwasi na yo mama fa boyo wa binode et so koma na niveau ba Kingula bazaki abimisi plan ya pamba nini le temps tu vois pirater ba bona ba nombre de vieux eleki hein lelo rumbe eleki mede na Congo ezali rumba oyo eleki mede lelo na Congo ezali basala na Kingula te zombana basala na Kingula te biso to tikela mutu ta asaka na notre chef te Kingula voilà Adri Chaka ne na otako loba to komi vraiment na suka na habité so na kozwa le loba na ya suka pona mokolo alelo mot de la fin pona lelo ezali mutu wana Savanier Pichu avant se comparer na Kingula fallait pupa notre chef. Il faut reconstituer dans le bana nyonso ya bota sundola awa. Pour les lois avant na Suisse kuna na sima mwasi mais a bebisa ba vie ba petite série roi ba miette biso za ba mbiaka musique to mona comment miette azalaki bien les lo miette ti akoma bongo ezapo ye mutamlu même miette na ba mbruyi zomban ye ba miette ye muta bebisa vie miette awanga na mona miette dans l'entretien biso to komona bango love kila amour fou partout na miette. Tout na Savanier Pichu azaroya na boutique Schengen et pas masalanga pendo dingue azola pendo dinganga azolanda mietula petit miette zomban et puis cher ya Gourdin na banda do so ya meki susu na oya la liste bana netu pona yibi ba komona ba on yibi na ba mama na bango mais pour référence ezaka bandal mo bana no so ya bota na bandal na oya na bango awa ba mona mutu azoluka achaf asala face na Kingula notre chef a mon appenda que ba doit comprendre qui il est. Parce que la moralité est la chose la plus importante dans la vie de biso ba artiste et surtout. Nous on a eu la chance à autant à Bachiki. Nazaka mission pambate na zo licence dans sa pendado so tete même yé mon chef na ba ko nyenga na levier na chiki. Zomba so tete me ku nyenga bimsa diplôme na ye ngapena na oya ngapo ya ngezali ya yezati. Atanga pe université en hôtel Lokuta. Azolo na momi Marianne Makoso netika ye pesa fait
Auma bimo atanga na sui na boy na boy. Na Bordeaux. Atanga ba chikiti. Zombran. Donc abeta ba shikulo na ba mikili ba nini donc vie mo tinate. Tinate yo kunienge yo. Sangana ba tuno tubiso tuza na totala yo. Zombran. Sangana bino tubo sang sa force. Dans ce album Kalate bo uzo so frappe. Zombran. Parce que siko kingula kominyo ka mitu ebele. Aki liboso yemoko. Bendo sona zawana pour toujours conseil des sages. Les amis de Kingula, Bendo sona zawana, Ngamo Adrisha Pliteti Satan zawana, Shula et Voloko, les sénateurs Azawana, où a représenté RDC dans le Parlement belge Azawana, Montana Kamenga sommet des sommets Azawana, Anthony Sampaio Yalankou Azawana, Olekela Wapi. Olekela Wapi. So meki so ya lo baba bêtise na ya olaxa yo na memelo pena molongo asom na ya na bana na TV pour na humilier yo bien ba mona pena ko na niveau fali pour pater zo mbanda Kingula za prêtre sœur à Gourdin yo ebite so il habite so ebi Gourdin na babandal Bokatola voilà Gourdin Bokatola a bebi sa vie à sœur wana abotane bana sundola balifanto un irresponsable mutu moko sans valeur. Toya ovana to balobeta masola savanien pichu boniko di human kebele yote zombran ba kroko za rolata na kini ba doyi ba mfumo kroko roi de ngando uzaka na golf bas moko ya kroko reste ba butu wana ba go ba bas mususu wana ya vie Claude Lola mutako peso ngo Shula et Voloko qui dit vrai qui dit mieux. Voilà, c'était donc Adrisha Tipo, Adrisha, Oebike Musique Nabiso. Et Tambola rappelle à moi dédicace, bien que tu commis na souka et entretien Nabiso. Big Ansombo, nakata Suisse, na bien. Big Ansombo, patron ya batu tout na Suisse, na bien et surtout na capitale. Big Ansombo, il y a des producteurs, na grand prêtre, nous formé. Ba parler, ba important sur le ba prêtre, moi, na prêtre. Parler na ye, si maman cité. Parler na ye qui singa pemba, autrement dit qui langonda. Botel na balwa na club sanitaire Big Ansombo na kata Suisse on a surtout baluki bona bien tozo mona lisusu mutu mo waza na ridia na Chiwara balobi yepe na mokonza Winston yako za na 60 pères à Winston a Coco babona boy ba reptile ba lézard de Mississippi babona boy ba o ba triple o ba double o ba basse o ba mocassin ya Winston azana mokonza fu ya miyake na kata Paris on a sur côté mona penda que Serge Kadima balobi Esca Production Serge Kadima, Motemaya, Lijoma, Mireille Sassa. On a ami d'enfance, Master, où il y a Pessa Bawinge Makambo. Bawinge pour Babima, on est qui Serge Kadima, à Zaïko Petsa Bandoule, et moi, il y a la formation là, ça va Jibé, Baoué, Rabaébie, et ça va bombarder. Prêtre Serge Kadima. Montako tient on t'embêter. Na kata Paris, on a sur Otali, musée de beauté à Paris. Bienvenue, Yanga Papa Bio. Allez l'enco inzoko l'ambassadeur itinérant. Dans Londres, tout ça, bon, on a Adrisha motomètre, Beba Zibeba. Motomètre. Georges qui t'enge finissio. Par le biais patron silencieux. Georges qui t'enge finissio. Sur quel côté, monsieur, on a Bachura Matondo, Mobile, il y a Yvette Matondo, Otala Boba Nicole Kayanda, Sophie Mawaba, grand prêtre mère. Sophie Mawaba, grand prêtre mère. Studio on a sali disque Serge Pika studio major Fimbo na Mukongo Zoba aolela aïe aolela na désordre. Merci. Voilà, donc il s'en est fini pour Adrisha Tipo. Bamastatou nayebi ke boze la mabanga na bino donc Baron Saïdi mwana bandali ya Nsolo mwana ya Tiri Kiba Botolo na moni bongo Freddy Chabani na Transco na Kanisipe Lisusu Master Nangai voilà Toshiro Mpeti l'ami du boss na moni bongo Bashimpela Kanga Banda Luana Mubimba Firo Jazz abi mekana nyonso mena papute soko mekika kosimba kombo Falina Bandal Firo Jazz abimi mais je n'oublie pas aussi Zet Bokana. À tout seigneur, tout honneur, Nabo Sanité, Coco Dilasso, je vois comme ça faire gagner la merveille, Fego. Je vois comme ça Madina Djobonge, pourquoi pas
ndeko na biso tala kombo na ye kimi ngai opéra dilaso opéra to tanga qui est déjà na bosanité kulutu nanga edi badi ata impresario alobi le directeur le plus beau garçon oya kitoko na bwa ramiko nyoso tali loko mona ekimi ngai ça la raison za rapeka na king bon voilà na chauffé au tête trop c'est une partie na chauffé au tête trop parce que ngande na bakidiba na ba na beto ba kewen wala la kewen là système kewen là oza evala di université Sorbonne Keba. Donc voilà, c'est à travers ces mots que je close cette émission d'aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Ciao. Baby.